Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de la situation sécuritaire ici en République démocratique du Congo. Et pour appuyer cela, d'ailleurs, voilà pourquoi je vous partage cette vidéo très sensible que certainement certains d'entre vous ont déjà vu sur les réseaux sociaux ou peut-être pas. Alors à travers cette vidéo, je vous invite à passer le message à vos proches, ok, afin qu'ils puissent tous avoir un œil très regardant sur leur propre sécurité, ce qui leur entoure, quel type de véhicule est-ce qu'ils empruntent, où est-ce qu'ils passent, avec qui est-ce qu'ils sont, parce que en tout cas, la sécurité en ce moment laisse à désirer, surtout que nous sommes en pleine période de fin d'année, n'est-ce pas? Puisque ce contenu concerne la République démocratique du Congo et surtout les amis vivant en RDC, même si l'insécurité c'est partout à travers le monde, le contenu sera bilingue, ok? Donc, Toroloba, na français, na lingala, ok? Je vous invite à vous installer, moi, verre d'eau, verre de jus, et au salabiso bien, kakandeng ezalara d'habitude, parce que aux Olanda, vous n'avez pas aux quelque chose, c'est important. Alors, aux anano abonnés na chaîne oyo tombé sur ngai par hasard, bah, pour na ozanga te, bah, contenu la chaîne oyo, pour que à chaque fois que je mets quelque chose, tu puisses être parmi bato liboso, bah, aux notifications et tout ça, aux s'abonner, et si tu as commis abonné, ok, ou est-ce que tu as commis subscriber, ou cliquer wana et activer cloche à notification afin que vous avez notifié à chaque fois que dans otier le kwasika sur demeure officielle YouTube, ok? Aussi pour bato se demandaka soki naza ba réseaux sociaux mosusu te, donc bokoki kolanda ngai pe na Instagram na ngai ezali demeure officielle 01, donc mon Instagram c'est demeure officielle 01. Mon tout premier compte Instagram je l'ai perdu, donc j'ai un nouveau compte Instagram demeure officielle 01. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. J'ai une page Facebook demeure officielle et j'ai un compte Twitter, un compte Snapchat, donc demeure officielle toujours. J'ai même un compte Twitter si je ne m'abuse, donc je suis vraiment sur tous les réseaux sociaux. À part Instagram, c'est demeure officielle 01. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, ok? Je sais que c'est le matin, on vient de se réveiller. Normalement, on devait commencer en douceur, mais la bandi malamo, on a un sujet moro très 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 sensible. Parce que, au fait, beaucoup de personnes l'ignorent peut-être, mais ici à Kinshasa, depuis un moment, tout ça pendant dans la sécurité, makasi na o etali, ba taxi, na biso tozwaka, ba transport en commun, auto-empruntaka, ok? Depuis un moment, les gens ont même du mal à prendre des taxis. Même moi, j'ai très peur de prendre un taxi parce que tu ne sais pas sur qui est-ce que tu tombes, tu ne sais même pas si tu seras avec qui. Ok? Même en plein jour, bon, lève-moi les au salama. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que moi, en 2015, j'avais des hôtesses à l'époque qui travaillaient sur un projet. On était à Maïcha Park et deux de mes hôtesses ont été victimes d'un enlèvement. Je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est. À l'époque, nano ezalaki kutu te que ba taxi ezalaki jaune obligatoirement, non. Les taxis, chacun avait sa couleur, ok? Donc, bazwa pena taxi, ba kaka eza taxi, ba komi, ba enleva, bango ba kenda na bango. Donc, makambo ebandi lelo te, esi eumeli. Ezalaka na moment mo boyaka makasi, na moment mo ezongaka nsima. Yango lelo nazolobela bino sujet oyo. La tantine que vous êtes en train de voir en image, cette vidéo m'a été envoyée. Elle est aussi victime d'un enlèvement. Tantine Nabiso Obomoni na image a emprunté taxi comme toute autre personne. Et lorsqu'elle a emprunté le taxi, elle était devant, Banderosu Avandaki na Sima, Azaki na Pembe na chauffeur, d'après les explications qui ont été données, et na ndenge position Avandelaki, donc Bazuye Mbalamoko, Bakangie Munoko, Balingie na Baskotch, hein. Comme vous êtes en train de voir en image, ils ont pris le scotch, ils ont encerclé autour de son cou, ils ont attaché les mains et tout, bafouillé, bazio, bakoka kozwa, et bae koluka vraiment komema pour que kobwaka so basale soki nini.
nde aye kozwa aide d'intervention ya mutu. Donc esika bakende kosundola ye nde esika yake korécupérer ye et taxi wana edémarrer ekei ekimi. Elle au moins elle a eu de la chance parce que babwaki quelque part oyo mutu a secourir ye baye na esika lumière, les gens sont venus autour batu baye ko aider ye. Et c'était tard le soir. Et enlèvement bongo esalama kokomona banda bazwaki yo 2 fois même. Moi je me rappelle que tantine moko enleva un dimanche s'il vous plaît à partir de Kin Marché de Boulevard avant comme à Gare Centrale. Levé na supermarché wana akoti na taxi basala na ye tour ya Gare Centrale magasin babaluki gombe na ndenga sima babeti ata 5 tours tantine wana na kata mutuka kaka po ba obligé apesa bango numéro de compte bancaire na ye parce que azaki na ba carte bancaire na sac na ye etc. Donc makambo enlèvement o ebandi lelo te ba stratégie ça ma ebele na yebi ndeko moko ba enlevaki ye ba memi ye ba moni na numéro carte bancaire à Robank ba moni na carte bancaire à Robank na sac ba kenda neti na distributeur à Money Shop ba koti na Money Shop pourtant agent de sécurité bazara wana ba ebele autant ba koti na ye ti na distributeur pour ko ka retirer mbongo ti na distributeur pour ko retirer mbongo si bona compte na nga na za ni lokote ba kena ye abeti nini code na ye boye bamoni que c'est vraiment un compte salaire au fait ozali na 4 mois na bafutaki eloko ezalaki te bazongi na mutuka bake na ye babotoli ye nyonso babeti ye eza bandeko mosusu basukisa bango na obeta te basali yo mabe donc c'est-à-dire abuse na yo ok etant basisi kosala yango babwaki yo penete ndeko mosusu babusaki na epuis babomi epi. Donc makambo bongo ozosala ebele na kati ya Kinshasa eza na bato mosusu babungi na bandako na bango ça fait des mois bamonaka bango kutu te po nde mosusu bazalaki mpe victime ya enlèvement toyebi te. Aujourd'hui les taxis pour qu'ezala emprunté ezozala généralement la semaine et pendant la journée excusez. Le soir, bato a commis très regardant dans ba taxi. Au moment où on mata na taxi, vraiment, ils ont vérifié. Bato a sous na taxi à la légèreté parce que les gens ont peur. Et comme il peut que baby s'appelle moussale à ba chauffeur taxi parce que bato a commis très réticent na bango. Les gens ne savent pas est-ce que c'est une bonne personne ou c'est pas une bonne personne. Alors, meilleure façon au sala pour na causation ya taxi malam ozo mata soit aux unoka moto ou emprunter nos cars à moto bande on a besoin ba moto to benga communément ba wewa nde komi moyen de transport moko plus rassuré oko zwango et oyebi que batino so bazomona oso likambo eza mais na kobeta no pe danger ya kozwa moto danger kozwa moto eza kaka accident mais bazo ko enlever pe likolo ya moto ok bazo ko enlever pe likolo ya moto bi likolo ya moto bazo enlever ndenge nini yo oye okuti moto ezo mato moni keza polele omoni ndeko wana ya mobali aza peut-être ye moko abandi kokumba azwi yo ndeko mwasi na nzela option nazo kende sika tel alors to ndeko mobali bon mingi eza basi nde baoza victime nango tango bazyo na nzela omoni koza yo moko allez nazo kenda yo moko oh oui okoza no mutu d'accord bopusani yo omoni kaka tonton moko atelemisi moto okanisi c'est un client normal comme toi aussi mutonga ya matina nsima na yo à l'instant oyo vandi na katikati enlèvement mobimba yango wana akotia elo mona nsima ba soko meki obouger soko meki oganga okufi ba enlever bakeno quelque part babotolo blono soza na ba sundoli yo même po kokuta na mutu a moto azana mutu mususu na nsima mwana mobali to pe mwana mwasi ya lokola yo olobi ngai ayebiso abitenga ngango va na katikati te kota na katikati nga na va na suka ça peut être une fille ou un garçon et yo koti na katikati ya va na suka enlèvement nyonso yango wana bakena yo basala yo bakoko osala même quand tu prends une moto il faut être sûr du gars de la moto que tu prends otali penze longi na ye oluki penze oza sûr au mitia pana climat de confiance surtout ceux qui eza na ba arrêt esika bato moto bazaka mo ebele et tout oyeba pe attitude na ye soki eza milieu na ye parce que nde bazalaka wana bayebani kwa na kati ambiance nde baosolola oétudie attitude pe ya motard oyo ozokozwa même sur les motos bakomi ko enlever Kinshasa eza na insécurité makasi na oyo ekomi makambo ya taxi et puis
pour na oyo etali taxi, si tu peux sympathiser avec 2-3 taximens que oza na numéro de téléphone na bango, soki oza na course moko osala obengi bango na téléphone ndeko ya kozwanga esika tel, ngai eza eloko nga nasalaka le plus souvent mpona se rassurer parce que mosala oyo biso tosalaka ya YouTube oyo eza na makambo ebele ekotelema na nzela yo moni yango lokola taxi mais nzoka ezalaki déjà planifié batemi na position que yo soki okomi bango bazwa na possibilité ya kozwa yo et tout ça. Donc, nga de préférence, naza à moi contact à moi 2-3 chauffeurs taxi ou na bengaka en particulier, ceux qui n'avaient dit que j'ai une course à faire, je peux sortir avec eux. Donc, ceux qui vous appellent à mande comment à Bongo, et ça, hello, moi pas malam. Il y a des petites agences de transport privé, net na mona car na yo, na nzela, eza publicité, te eza placement produit, eza juste na tangi bango, eza mususu bo na bosa ni kombo na ngope, baza bato basaka ba kambo taxi, donc transport privé, pour pe contact mo na bango pour que basunga yo pe na ba course mensuellement to journalièrement bazara disponible. Misusu eza ba excusez ba taximen no ba telemara liboso ya ba grande ya ba hôtel. Il y a mall. Aujourd'hui, quand tu sors devant le Waikiki Mall, il y a des taximens qui sont là. Tu sors devant le premier shopping mall, il y a des taximens qui sont là. Devant Chinese, devant grand mall, truc. C'est que c'est pas dans la taximen, enfin je sais plus trop, mais au moins on a taximen moi tout autour on a même ligne, Rotana, même à Rotana il y a des taximens à l'extérieur et tout ça. Il faut aussi qu'on étudie les taximens. Les taximens sont généralement devant les malls, devant les hôtels. Au moins, ils échangera avec agents de sécurité. Ils échangera entre bango parce que les adultes n'ont préféré cause à la une position moi bien pour que bateau bazo bimawana balinga kuluka roué la taxi te à cause de express na ya tiki mutu quelque part à zone ici. Mais bakompe kolongola ko enlever batuana. Tantine moko bimaki liboso kaka ya hôtel moko monene bani de la place amoni taxi bazue na taxi bakena ye donc ndon so bien zaki ko filer taximen na so ki peza kinini donc mbala moko po balobaki taximen on attend bandeko bazaka basuda ki alobi nga na ozela mutaza na kati du coup quand la tantine est sortie il y a lobi kaka madame on peut y aller il y a mon kaka chauffeur taxi donc ezaki chauffeur taxi te donc bakena ba enlever ba botola biloko nyonso. Et on a failli même que ça les mabe azongana ba pota ba manzaka la manière dont elle s'est débattue. Donc ceux qui peuvent outi na kata bureau moko to outi na mall moko to outi na hôtel moko ba taxi banda vérifier et ozalaka ka rassurer que ozomata na esika ya mabete. Yango bo mona bandeko mususu bakoma ko préférer soit moto ou bien ko préférer transco, esprit de vie, parce que au moins ça c'est un véhicule qui contient beaucoup de personnes. Ça c'est des véhicules, je voulais dire, qui contiennent beaucoup de personnes et c'est plus rassurant. Or, batonso soit kokaka, attroupement peut-être il y a batebelete et tout ça, et il y a beaucoup trop d'arrêts. Et où melaka, c'est des longs véhicules, les embouteillages et tout. Les gens préfèrent la facilité. Raison pour laquelle j'invite aussi à ce que la police congolaise vraiment est déployée unité moro spéciale pour que dans la soirée, surtout dans la tronçon, le roi y a boulevard et tout, tronçon peut-être à un moment donné dans la soirée comme un peu moi malili déployer à moi plus de lumière déjà ezala plus de lumière pas makwanga nzalo batie biso na nzela eza banyama nini batie biso na boulevard ezopela minda comment on appelle ça les papillons les papillons en lingala c'est quoi déjà? C'est même oublié ceux qui lit PK ceux qui lit kwanga ceux qui lit banki ceux qui lit batie biso sauterelle ceux qui na boulevard du 30 juin, c'est-à-dire des lumières qui ressemblent à des papillons. Même ma fille, quand elle passe sur le boulevard, elle dit « Maman, papillon ». Donc, c'est-à-dire on est distrait par les papillons qu'il y a sur le boulevard du 30 juin. Ok? Ça fait beau. Après, on a besoin de beaucoup plus de lumière. Enfin, je sais pas. C'est pas moi qui gère, ça fait beau, mais si on peut améliorer avec beaucoup plus de lumière et aux allées importants. Bandia, on a besoin d'une chasse à lumière. Beau déployer à ta unité pour un contrôle, beau accès absorber la lumière et ressonger la population pour que tout se sente en sécurité. Ce qui peut beaucoup qui sous à cela rajouter que tous les taxis tant aux okumba na butu minde zara européen na kati. Client senga chauffeur que tant aux okumba na butu pelisa muinda pour muinda pe y a presque pesa na muinda pe na mutuka ezala comme ça les passants les gens qui sont à l'arrêt savent voir ce qui se passe dans un taxi et ben gens de l'ordre ceux qui
tomoni mwa mituka moko bokomi nango wana ezozazala na nzela soki bamoni ke taxi moko ezoleka eza na mwinda ya kopela na kati te bapréhende yango batelemisi yango babime papa po ani oza mwinda ya kopela na kati te peut-être basali contrôle dans sens wana ekoki kosunga. Il est vrai que les embouteillages maintenant il y en a beaucoup mais par exemple bato bazongaka très tard to bajournée lokola badimanche mo circulation ezaka mpenza makasi te eza mpe façon oyo bazo kosaisir opportunité mpona koya kosala badésordre na kati ya ville ya Kinshasa. Et eza nango kutu te baétranger moko bakoti nde baosala babiloko wana eza kaka bandeko bacongolais oyo baponi yango lokola métier parce que chômage soi-disant eleki donc to mpona facilité tosala bapropre frère na biso mabe bomoni. Et surtout que tokomi na période ya bafête ya fin de l'année lokola tokomi na période ya fête ya fin d'année ezosenga vigilance makasi po période oyo nde miyibi bakomaka mwa mingi période oyo nde baenlèvement ekomaka mwa mingi période oyo nde escroquerie ekomaka mwa mingi parce que moto nyonso azoluka mwa mokie po akoka kofete. Donc soki bakonzi ya l'état bakonzi ya mboka bakoki koveiller pe sur sécurité ya population dans ce sens là parce que dans les quartiers il y a des kuluna ailleurs il y a de ceci il y a de cela on est en sécurité nulle part yango tosengi penza bajete œil moko na kati ya makambo wana ndeko mwasi oyo boomona bakangi ye monoko azolela na kokufa tala niveau batie ndeko scotch on dirait collé ezokende poto. Est-ce que eza normal vraiment bokokanga mutu scotch boye onde ozotindela mutu eloko na France onde ozotindela mutu eloko na États-Unis mais mutu nde olingi scotch biloko ya bongo biso tomona yango kaka na kolie euti to ezokende eza normal te. Et eloko mosusu ekoboma mutu eza peur parce que ntango otie mutu na position wana obomi ekutu na lisasi te mais kobanga motema ne supporter to kaka sali AVC et puis mutu akufi sur place. Donc vraiment l'état bo kanisa o bokoki kosala 2022 ezokota pe na makambo nango. Donc parmi les choses à prendre en compte ezala pe wana kasi mpona kochuter na kolancer une sonnette d'alarme na communauté congolaise vivant à Kinshasa partout à travers la RDC. Nous avons une grippe qui frappe la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas sans ignorer que cette grippe rend dingue. Vous tombez malade, il y a de ceux qui sont même en train de mourir de cela. Alors, ezosenga te gouvernement na biso na sima loko là-bas na mikie, ezosenga conscience ya mutu na mutu parce que cette grippe emmène la toux, la fièvre, le rhume et tout ce qui va avec. Et quand ça touche les enfants, c'est les poumons qui sont attaqués et c'est pas mal de choses. Il y a des gens ici à Kinshasa qui sont sous respiratoire à cause de cette grippe. Et en dehors de la grippe, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a le taux de Covid qui est très élevé en ce moment. Les gens qui ont dernièrement fréquenté les hôpitaux en République démocratique du Congo, plus de 200 personnes dans l'hôpital, plus de 300 personnes dans l'hôpital. Ngamoko nazaki na hôpital semaine oignon se uto silo yo nazaki kuna na hôpital na kutani na bato maladi examen ezoko sala ba médecin ba infirmier baza fatigué trop de malades plus de lits et na moni bato bazaki testé positif na misu na nga bazo kokotisa bango na ba chambre baso zo senga ba respiratoire. Alors lokola to lingi vina biso moko to mi batela l'été ko batela biso ko leka biso te l'été eza na part na ngo biso pe toza na part na biso. Cache-nez à mwindo ezali 500 francs congolais. Cache-nez à bleu ezali 300 francs congolais mi balé 500 francs. Ça dépend ya esiko ozwami. Okoki kosomba paquet, to okoki kosomba moko. Mais oza pe na possibilité ko salisa cache-nez en tissu propre. Alors, bandeko bomi batela tango to komana nzela, bambula ezobeta mikolo nyonso. Mbula wana nde ezomemela biso grippe tozobetela lisolo. Alors mikolo sotinde tozokoma ramasser ba poussière na bambula ekomo beta 45 minutes et kati mais tomboli déjà malade. Donc to bimaka na ba cache-nez, to se protéger pour éviter la grippe et pour ne pas contaminer les autres na ba grippe tozanango, tozomata na ba bus en commun, ba taxi etc. To mi batela. OK? Et boyebi que na minute na ba pharmacie qui si a kosu tempérine ba qui si a rhume tout ça et comme luxe et comme il peut cher et ça sous un prix normal parce que comme très recherché très demandé et comme on a tempérine ezate ba pesio grippine to docteur cold. Alors ndeko zo conscience mi batela famille no pe batela baninga la ta cache-nez. Et puis cache-nez eza rolata te loko lata ki ngo lelo papa na tiki cache-nez na ye yozui ya papa na bino
T. Et là, ta cache-nez, eza pona yo moko. Tu portes ça, c'est pour toi. Eza loko la caleçon na yo, papa kolata yango te, maman kolata yango te. Loko la caleçon na yo, papa to maman ba kolata te, donc cache-nez pe balata te. Eza loko la soutien, balata yango na mutu te, eza loko la sengle, eza loko la sous-vêtement. Cache-nez eza pe bongo. Et pire encore, cache-nez kutu ego peso sous maladie. Ego pese sous maladie so kolati eloko ya mutu. Ezate parce que aza papa na yo nde maladie wana ego zwa yo te to mama na yo to mwasi na yo to mwana na yo. Solo monoko no ezongi wana na cache-nez, solo ya ni donc microbe onyoso mutu alokoti yo ko kolata yango te. Et puis na omona bandeko ba olata cache-nez ya 300 francs ya bleu wana c'est comme jinianu et comme salité venda mbindo ndeko na ngai très sale. Tu ne peux pas porter un cache-nez sale parce que ça ne t'aide pas du tout, ça ne te protège pas, au contraire. Donc au ramasser maladie au cache-nez wana salité zanango plus oyo lokoti sou na nzelo bakisi lisusu ndebo e maladie bakisa meliote. Alors s'il vous plaît, pona wana eza fachi beton te, eza kabila te 18 ans de pouvoir ne bo répétaka biso, eza mobutu te 32 ans atiki ba trou, eza yo, il faut battre la vie na yo. Parce que soko okufi 18 ans ya kabila ekosekwisa yo te, 32 ans ya mobutu ekosekwisa yo te, papa fachi pena na 6 mandat na ete kosala eloko to kokufa po yo o se protéger ki te. Na lingi ndeko moko ayoka yango parce que le niveau de l'inconscience de certaines personnes dépasse mon entendement. Mouta ola ta cache-nez à salité, bola ta biloko propre, bo se protéger, cache-nez à salité ko bakse opeli susu maladie. Bomi batela, bo somba ba cache-nez, bo salisa ya maputa. Et puis soko saliti par exemple la liputo lataki yango o monitango yo sokolo otie na singa ekota moi microbe wana ya moto elongwa ozana mususu ya propre lati. O wana otiaki na singa non seulement ekoti moi o lekisi yango faire à repasser pour ko ka ozongo sango suna zoto pour la sûr que ebomi ba microbe. Bandeko to sunga na poto mi batela. Et na ko senga pe na bandeko na biso ba gens de l'ordre o bazana nzela. Bo vérifier na ba taxi soki ba chauffeur oui bazo bazana ba cache-nez likola ba moto mais kasi bo sala tracasserie te esunga bande parce que bino bozaka so ba yesi no bongo bino bosali makambo koleka wana mais bino mo pe bolata ba cache-nez ba roulage na biso to so mo no pe na ba cache-nez mo kiti na se akude na soki na se ambanga na se a menton bozo kiti yango ba cache-nez no pe zo mona no ndeza penza propre pe te zo hygiène penza na ba cache-nez ngo peza te bino pe fo boza ba modèle. Nga kutu ote misanga na nzela te soki un oza cache-nez na zolo no moko te, deux et puis cache-nez peza propre très eza propre te to oza donc na hôtel makutu te ki agent de l'ordre no na to sa yango te parce que po osala nga remarque yo moko faut à l'exemple. Alors bo sunga biso bino pe boza ba exemple ba agent de l'ordre pour que ordre borotia ezala pe na sens nango maladie wana ezoboma soki simbi bana ezokende na ba poumon. Soki simbi bakolo ezokende donc c'est une maladie grave ezokende na problème respiratoire comme banda loko aka grippe kosu ezokende musika. Alors biso toza loko a poto te soki kutu poto esika soin eza vraiment batu ba ko kufa boni biso na Congo na hôpital nini hôpital à l'état o eza ba na ba docteur na grève éternelle grève ici la raté so bazongeli lundi mercredi ba gréver. Ndebino eske bozo luka to se retrouver bopito ya privé atoza na mbongo soki mbeto ezate bozwa yo te. Alors s'il vous plaît batela ndeko yo pe mi batela sécurité otobeti pona banzoto na biso o biso batu boye ba enlever biso te sécurité pe to se protéger contre cette maladie qui nous frappe afin que année 2021 si les habitants sont bien tous en a capacité à fêter que se souhaiter ba joyeux Noël et puis ko ganga bonne année et ça la biso kaka bien malgré que l'argent ne circule pas mais quand tu es en bonne santé c'est toujours meilleur quoi. Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin et dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Passez ce lien, passez ce message à vos proches. N'hésitez pas d'émettre votre avis et surtout l'État congolais, j'insiste, la sécurité na banzela na biso, na o etali ba taxi, sécurité vraiment ezala makasi, surtout na ba période ya ba fête. J'espère que le 31 décembre va vous permettre l'église et ça la ba culte nango ndenge longo bani et ba hôpitaux pe
merci pour la mosala au sala parce que tu as vu que mikolo boza débordé bosunga biso pena na ba traitement ezala kitoko pour que tozala biso tout en bonne santé. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.